bonsoir, nga maman Labino, maman Wesh. Na ye lisusu na émission nga lelo na ye ko présenter bino ndeko papa. Na ko présenter bino ye auti Hollande. Azana mwa likambo kosulula na bino pe azana mwa eloko oyo lelo et pousser ye pour aya ko participer na émission nga. A ko se présenter ye moko. Donc aza papa auti na mboka Hollande. Na Rotterdam. Avant d'aller à Rotterdam, donc aye on a reçu la émission na ye epayi na ngai. Donc papa za côté na ngai. Na kanisa papa ezambala no liboso oya na émission na ngai. Donc nazo présenter yo donc o se présenter kombo na onani musala na oni nozo sala et oleki na émission na ngai lelo pona nini. Tout d'abord, c'est présenté dans nous pour aux anani. Bon, merci beaucoup, maman Jaguar. Tout comme Baibiomi na kuba wesh. En tout cas, na yoka mingi, mais na sepela qui n'a passé l'émission na yo pe tout ça là quelque chose pe tout me konsunga pe tout aider pe communauté na biso à propos ya biloko na biso africain. Bon, ngai spécialité na ngai zali importateur. Et puis nous avons un magasin à Rotterdam. Et puis nous avons un bâtiment qui collabore à Bruxelles, Allemagne, tout. Nous collaborons avec Yango. Mais on a passé un message pour bandeko. Donc on a été à Biloko, principalement donc les biloko africains. Donc ce n'est pas seulement pour le Congo, mais presque toute l'Afrique. Ok. Papa, est-ce que moi Ezali o se présenter comme Bonayonani? Pour bandeko ba utala yo ba mona ki oye na émission donc aux arana magasin na on Amsterdam Hollande na Rotterdam na Hollande ba ye ba ke kombo na yo papa tel comme ça pour ba ko repérer yo ke papa intel ndem tazo passer biso message oyo. Bon, merci beaucoup pour se présenter. Bon, comme on a liboso ba presque ba bien nango ezali mayombo de base. Naza na Rotterdam, donc magasin précisément na Rotterdam. Comme magasin za tembe na tembe, na adresse za Vier Ambachtstraat, numéro 25-27. Alors, ça juste, chose na gare à Rotterdam, aux 30-23 ou bien 21, direction Marconi Plein, au Kitanare Vier Ambachtstraat, au moins juste magasin, et ça wana. Donc presque tout est zali. Nakanisa bino mo bandeko bouti Hollande ndenge papa lobike azana magasin na ye na Rotterdam. Boyoki a se présenter kombo na ye eza papa Mayombo de base. De base batu nyoso ba yebeli na kombo ya papa Mayombo de base na Rotterdam. Kombo magasin ezali tembe na tembe. Tembe na tembe donc ezali wana pona bino nyoso. Ezaka pona ba congolais te, ezaka pona ba angolais te, ezaka pona tout le monde. Africain nyonso ya bikolo nyonso ya mboka nyonso tu. Lelo ya mwana papa Mayombo ayaki koleka na émission na biso parce que azana mwa message moko ya mukie ya ko passer po ete to koka koyoka ye po to yeba pe posa na ye ezali nini. Na ko poser yo papa question moko mutuna na ni koloba eloko nini vraiment epusaki yo okoka kosala magasin na yo. Bon, premièrement, il y a poussé un magasin. On est à base. On est base toujours. Il faut respecter la culture et la religion. Mais le temps à base, le pakistanais, Yango, collaborateurs rebelles, même à Bruxelles, tout le monde a dit trop. Sauf qu'un abattoir, Congolais, un magasin azate. Oye na Matonge okomona na acide na ebi mamari na batu susu en fait on s'était compléter une deux une trois personnes comme ça et ça triste mais jamais biso na to côté na kata système ba chinois te to côté jamais na kata système ya soit ba asiatique to ba pakistanais to ya batu moko boy ba côté biso na kata système te so totali brabant même on dit ba quoi faillite a déclaré faillite. Jamais au magasin a cédant pas ya ndekona a cédant pas mutubusu et qu'on a toujours pas ndekona mundi. C'est comme nous mais lelo
tozo marché tozo boma toko pesa na ba pakistanais nyonso tout baliaka na impondu te baliaka kwanga te baliaka eloko te nini te biloko tout te kila bango so tu bango originalité nango ba ko expliquer te kwanga za base na za nini pondu base na za ndegi nini obo mbika bazu eutaka wapi azo pisa mbika même akaya bulelo a expliquer que ambassade mais originalité ambassade a bien représenté ba so ndelo mais ya omoni photo zonga to ede bandeko na biso tout o ba africain ba liaka biloko na biso to soma biloko pa na bango to tika ko ede bato parce que mbongo zoke na Pakistan mbongo zoke na Chine ore mbongo zonga na Congo to mbongo zonga na Afrique na boité parce que j'ai des Camerounais j'ai des Nigériens que je travaille na bango mais na préféré que bango ba zo mbongo wana zonga na Afrique mbongo wana kende na pas asiatique yango peut-être un message à moké yangwana. Bandeko nanga nakalisa boyoki message papa passé eza mawa mingi eza pe pasi mingi komona biso ba congolais biso bangolais biso ba africain muninga so afungoli magasin na ye toni ko soutenir yete botala ndeko papa aye liboso na bino ko pesa moi message ya mokie to se soutenir les uns et les autres parce que c'est très important parce que ndenge papa wuti koloba ke pakistanais mon côté a okamata magasin esoki ekoi faillite apesa ngona congolais to apesa ngona camerounais to apesa ngona nigérien et ko sala manga mukolo mon côté akozwa kaka muninga ne pakistanais ako remplacer ndenge ndeko papa na biso alobi papa na biso aleki azo passer bino message eza message moko eza très important eza message moko pour nous soutenir biso moko, tous se soutenir les uns et les autres. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Angolais, nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Africains en général. Donc, papa a un message oyo, une émission pour tout comprendre même un tout petit peu, il y a une note qui est ceux qui m'ont dit na biso a fongoli et loko pour soutenir. To soutenir papa lelo aye awa azana magasin na Amsterdam na Rotterdam tembe na tembe bandeko a Rotterdam tembe na tembe bo soutenir ndeko papa azana besoin na bino azana besoin soutien na bino yango moni lelo aye ko pesa bino moi message wana nakazana azana moi question moko ya kotuna yo papa est-ce que me bando fungoli magasin na yo na Rotterdam vraiment ezo tambola ndenge sengeli ils ont des bien ou bien ça va ou ça ne va pas. Bon, maman Jaguar, tu vois toujours dans la vie, il y a toujours des rêveurs. Et gros que les négociés, gros que les mais toujours. Mais tu sais, pour mon premier client, et sa communauté. Même au fond les cafés, même au fond les locaux, surtout, même magasin, le premier client dans sa communauté. Toujours bon, tout le monde moi change, mais ça n'est pas à Congolais, mais à Rotterdam, bon, Bruxelles a évité, mais tout le monde ça les forts, on comprend, on peut soutenir. Bon, on appelle un décorant, mon Marie, na Matonge, Mbombo, pour soutenir les Congolaises. Azo Kanga, soit au Monangaï, on appelle ba massa, mon na battoir, baba Camerounais, ba Ivoirien, ba Michel, ba Nani, tout, presque belé. Ba Timothée banan bo soutenir bango donc africain congolais mais africain ba teka biloko biso tout ba africain to liaka faut soutenir bango Matonge bo soutenir Marie abattoir bo soutenir ba Camerounais musu parce que biso tout ba moko tous ces gens là ba pakistanais na so soutenir bango ayebi kutu originalité à produire ya ndunda te lokote absoka kena koteka et puis ba fournisseurs tout wana ce sont des africains au bazaba fournisseur la bango mais bino kasa pakistanais ndu na nza kitoko on déguisé ndeko africain mais base pesa ali awa na yeli mingi awa na yepa maman Jaguar awa na asiri yepe na asiri na osepela mingi ana mboka o na ye na ozegam yepe na asiri azana likanisi ya kosala eloko na ye soki ekosimba mais soka kosala yango ba ke base faut soutenir ye. Et ça, Bruxelles, vous soutenir, il y a un peu comme mais zinga faut vous soutenir, il faut tout soutenir. Merci papa Nasengio, merci mingi. Ngai eloko na ningi koloba kaka boyoki bino moko ndenge ndeko na biso aza koloba la bino
azo senga soutien na biso est très important. La communauté. Soutien na biso ya communauté na biso africain toza nango besoin. To se soutenir. To simba la main dans la main. To tikalate moninga fongoli magasin oza na 1 euro keno ko tila 1 euro. Parce que toza kana bizaleli mingi soki toza na mbongo toke na kosombe pa pakistanais na kosombe pa ndeko na congolais te. Yo osombe pa ndeko no congolais te mais pondu wana otosombaka euti Congo. Makemba na toliaka euti Congo. Et puis maman Jaguar, parole interrompre partout na ko bosana. Question to route à Congo peza ezango OK, c'est bon. Mais toi la problème toi ba ka. Ozobal sa mwana. Aux anniversaire ya yo moko to ya mwana. Ozui matanga. To benga jamais pakistanais. To benga kaka maman Jaguar na kufili papa. Maman Songolo na kufili nani. Biso tout. Muto ya toujours kaka ba africain to ya ko soutenir. Mais na ye batiso ga ndeko na kufa kuna peut-être na ko koleka. Même présence. Même dans la contribution T, mais rien que présence, n'a pas soutenir, participer à la présence. Mais les Pakistanais, nous surtout, on a, nous sommes là, biloko. Et ça, nous avons néerlandais, adou. Donc cela veut dire en français, au revoir, pour ceux qui le voient. Mais biso, tu continueras toujours. Mais naba makambibili. Oyoki message à maman Jaguar, a problème à Zobala Samoine. Azaboy papa na mboka likaboboy boy azana difficulté toyaka même que 1 euro même coûte zapete même présence toyaka na soutien même ya marque même ba soutien moral toyaka na OK mais financier te mais toyaka même na soutien moral ya on ma je na compléter pardon na ndena interrompre ki problème ezate papa bandeko boyoki bino moko soki tozana problème to kufeli tozana mariage tozana ba fête papa lobby toyaka biso nyoso tu tosanganaka ozana 1 euro o soutenir moninga mais moninga soka sali ma magasin na ye po e soutenir pe biso to somba biloko kati wana po to aider ye pe parce que tango ya sali yango eza lokola fungoli elo mo po aider biso pe to aider ye donc nazo senga na bino bandeko nanga bolanda émission nanga bo soutenir bandeko na biso na lobi kaka papa tous les africains mayombote mais nazo loba tous les africains to se soutenir lokola ba pakistanais bazana union fait la force union na bango ezali nini na passe na bisengo baza toujours unis mais biso soki moninga fongoli magasin na ye et comme opo ya bonga non tozala bongo te tozala bongo te parce que biloko wana nyonso tu bango ba pakistanais batekaka e utaka na mamboka na biso e utaka na Afrique na seti na likolo Afrique e utaka na mamboka na biso pakistanais liaka pondu na biso te pakistanais liaka kwanga te pakistanais liaka matembele te pakistanais liaka bitekuteku te biso nde batuto liaka bitekuteku biso nde mutolonaka yango biso nde toliaka pondu pakistanais liaka pondu te bandeko nanga eloko bato mingi bazolelela yango ezaka papa mayombo te po aleki na émission nanga lelo nde tolobeli yango eza eloko moko ezosalama mingi na biso baafricain kaka bacongolais te mais biso baafricain nyonso moninga ezala camerounais ezala nigérien ezala ekolo nini soki afongoli magasin na ye bino nyonso tu bopesi ye embargo bolingi kokota te kosombela ye te bosala bongo te na supplie bino bandeko na ngai tosangana tozala bomoko tala baninga ndenge bazali moko aza na pasi moninga simbi eza lokola musapi moko ezoyoka pasi mais musapi mususu pe ko souffrir na pasi ya musapi wana parce que musapi moko eza na pasi eza lokola biso communauté congolais communauté angolais communauté donc tout le baka communauté africain soki musapi moko ya africain moko eza na pasi ndenge papa lobi biso nyonso totelemaka totelema pe pona likambo oyo moninga fongoli magasin na ye kota somba biloko ndenge tosomba pa ba pakistanais ko balole longi te po ndeko na ye afongoli po akobonga te soko abongi e osala pelo mote eza honneur na biso e kozonga na mboka na biso Congo e kozonga na mboka na biso Angola e kozonga na mboka na biso Nigeria e kozonga na mboka na biso Cameroun e kozonga na mboka na biso donc ba pays nyonso ya biso Afrique Mali bamboka nyonso tu mbongo wana ekozonga toke ko construire ndenge baninga bazosala ba pakistanais tango bazoteka biso tozosombela bango bandiko na ngai s'il vous plaît mbongo ezokota na ba poche na bango bazokende kotonga na Pakistan pakistanais akendo tongela biso eloko na Congo te
Pakistan akende tongela biso loko moko te na kati Afrique pour na biso. Mais biso tango to fongoli magasin wana parce que pour soutenir biso ndeko na biso tango azo kende liboso akozala pe na likanisi lobi na fongole loko mususu na Congo. Lobi na fongole loko mususu na mboka songolo na Afrique ezo soutenir biso. Bandeko na nga s'il vous plaît. Na zala mingi ya koloba te na dobi na tindi message na mama Clemenceau wenze ya Gambela bo soutenir payer azana magasin na ye bo soutenir ye mama Jackie mama na Sarah bo soutenir payer ye pe aza moninga moko pe azana magasin lisusu bo soutenir ye bo tika yete na beleli lisusu mama Tina Afro Shop bo soutenir ye bo soutenir bandeko na biso onyo surtout bo o kaka na tangi ba kombote baza ebele. Donc, bon soutenir Bango, papa Mayombo, pendenga zali wana de base, bon soutenir ye, bino bata Rotterdam, bon soutenir papa Mayombo, bon tika yete, akende liboso, akoti biloko, bon kende kosomba, boya ebele, boya chez maman Clémence, boya ebele, maman Sarah, maman Tina, papa Mayombo, boya bino yose ebele, bokoto, tosomba biloko to sepelisa bandeko na biso po bakende liboso ezali sengo na biso nyonso tu ezaka ke sengo na bango te eze sengo na biso nyonso tu tango bazoyoka ke biso tozoko kende liboso eze sengo na biso nyonso tu naza na mingi ya koloba te peut-être papa aza na mwa liloba mususu akopesa ya suka soka aza na liloba koloba ou bien aza na mwa bato oyo akoki kopesa ba dédicace akoki kopase na ba dédicace ou bien aza na dernier mot ya koloba okoki koloba. Bon, maman Jaguar, en tout cas, mimi on va pas ça peut pour au moins musala so aucun wenzozo tout là c'est que on te la produire malongate mais biloko dans le belake biso to lia ngo ça originalité ou Afrique. Cela veut dire même à Bruxelles, même en Allemagne, nazana ba ndeko musuba na magasin allemand to collaborer na bango ba Doris ba Levi Mamado na Berlin, presque partout, Leverkusen, Toyé, presque partout. Token à Paris, Micheline, Weza Gambela, Toyen à Bruxelles, Mamari Mbombo, Token à Manini, Batonge, bon soutenir tous les Africains on a. Botika Komiko, ça va passer. Bon, faisons en Afrique. Alors, Ngapé, en tout cas, Nazangamo, na Rotterdam, n'a pas de comme africain. So aussi, moyen, on est capable, on met pas d'angaïté. L'équipe à Clémence au Sombi, l'équipe à Jacques au Sombi, l'équipe à Tina au Sombi, l'équipe même à Misada, Batebele, au Sombi, au bazar africain. C'est vrai que pas dans côté se retrouve au Sombi pour mon raison na Congo. Il y a en tout cas maman Jaguar dans Loba. Bon, on a pas à l'équipe nous sous Bambote, Albert Tumpala, Toche Didier, Mayama, dans un Batebele, Pablo de Rosendal, mais comment la Belgique. Donc, vos amis, en tout cas, Clemenceau, Jackie, Micheline, Gambela Paris, tout, Mamari Mbombo, tout, bino, tout, en tout cas, les amis, moi, tout, c'était bino, tout, bon, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance, boulot qui est malade, tout, difficulté, tout ça, menacé. Na ba bikolo mususu mais ezaka Congo eza menacé na ba Rwandais te so ba nante mais a peine alimentation tout ça menacé mais biso na to lia biloko na bango te mais bango bazolinga koyeba biloko na biso. En tout cas merci beaucoup maman Jaguar na suki na meilleur pe mboka na awa tout ça na besoin au fonctionner ko avant pakistanais aya awa yo sala yango tout ça équipe complet o ezaka ko sanga marchandise te to soutenir yo. Nana ba sebele oyo ba importateur à Bruxelles et la kwanga la nini ezanga na opesa te bango ba opesa ngamo pe na za importateur et la web te opesa to soutenir ko banga ba pakistanais te ba fona magasin na mboka no liboso ala zotega yo banda yango biso to soutenir comprendre même prix na Bruxelles. Merci beaucoup Nakanisa Bolandi émission nangai to komi na suka émission na remercier papa Mayombo de base ya Rotterdam magasin tembe na kati ya Rotterdam na bandeli lisusu pe na beti sete magasin ya Rotterdam tembe epayi ya papa Mayombo de base nyonso ezali
pondo ezali, fumbo yali, kwange yali, manyoko yali, safo yali, makayabo yali, oyo nyonso bozana ngo posa, eutaka Kinshasa, bampose, nyonso tu o bozana ngo posa, epayi ya papa Mayombo ezangi te. Boleka, botuna, azana nyonso tu. Keba proposa ni ngando, nanguma. Ngando, na bosonaki, papa Mayombo a rappelé ngai, ngando ezali, ngume yali, nzombo yali, donc nyonso tu, otoliaka na Afrique, ma tembele, biteku teku, mboma, makemba, donc moyena na lobela bino nyonso tu te yali te, parce que bino mo boyebi. Bino mo pe bolekaka wana, boyebi biloko nini eze papa Mayombo, eloko moko ezangi te, boya, bokota ebele, bosomba, bozala na susite, bokolia biloko ya bio, biloko ya kitoko, biloko ya bien, oyo ezo en direct, et outi Kinshasa direct ekiti, bon, na kata à Rotterdam et Kouimbala moko, donc biloko etondi, pe mokili eningani. Donc, bino moko bomoni papa Mayombo, na présence na bino, boya ebele, pour nous soutenir ye, moralement, physiquement, na nyo surtout, azana besoin na bino. Na kanisa, na suki, na émission oyo, papa Mayombo, merci mingi, na présence na yo, na ndengo ileki na émission na ngai, na kanisa na suki wana, bambote na bino mingi, bafani na ngai bino nyo surtout lelo, na boki bino te pour lelo naza na émission moko ezaki spécial, mais na pesi bino nyo surtout ba gros bisous. Bino moko boyebi na tangi ba komo na bino te, mais prochaine émission na kotanga ba komo na bino ba bisous ebele to suki wana. Merci.